Congo Esengo TV. Vous satisfaire, c'est notre devoir. Être satisfait, c'est votre droit. Abonnez-vous sur notre chaîne Congo Esengo TV. Vous êtes trop amoureux du pays. Mbote na bino nyonso balandi ya Congo Esengo TV, ba abonné na biso ya Congo Esengo TV, chaîne moko oyo bo préféra, oyo bo pona, oyo pesa bino ba information ya solo. To mona ni susu moko na lelo na masolo ya sika. Lelo to obeta masolo ya concert à FALLY IPUPA. Et ensemble na correspondant na biso o azan direct na London na yende to komeka ko solo la masolo ya moko na lelo. On a ke directement na kopesa ye mbote. Mbote maître Bayina. Mbote maman boni bino kuna. Oui, biso toza bien, bino pe kuna, j'espère que boza bien. Biso ba zali bien. Maître Bayina, comment se présenter pour que balandi ya Congo Esengo télévision baye bayo ozanani? Merci maman. Précisément là ça va tout place nazali. Nazana en Grande-Bretagne, Angleterre. Ça fait déjà 25 ans nazali awa. Na Kinshasa nazali moi na commune na Matete. Na quartier Kinzazi. Na pesi vraiment bandeko na nyonso na Congo ba mbote belé. Malgré tout, la souffrance, la passe, la génocide, la paix, c'est vraiment la motte et la bataille sur la émission Congo Esengo TV. Congo Esengo TV. C'est un an Chido. La bande de compétition de 87 si na 90 na bundi mingi na 4 janvier na 27 et puis batu ba vraiment étant que Chidoka, même la Potoawa, na Bundara, la compétition, plus de 5 compétitions internationales. Dans le niveau de Grande-Bretagne, on gagne sur la aide. Mais à un moment où on a beaucoup plus de combattants, Azali Bundela Mokanae. On a rôle. Merci Maître Bayina, to banda directement na masolo na biso ya journal lelo, actualité to ebi bien, actualité za mingi na concert à FALLY IPUPA. FALLY IPUPA fallait abeta concert akobeta concert le 21 mars oyo ya mois oyo kuna na Londres, mais tozoyo ka ba rumeur que concert ango est commis annulé. Yo lobi nini sur ça? Merci maman. Le problème c'est quoi? Nous avons biso FALLY IPUPA avec congolais, avec artistes na biso, parce que ça l'appelle le Kumamboka Libanda partout dans le monde. Mais eloko komi ko boma batise na biso bazo bosana ke soki lelo bazo zo mwa vie on ezalika ba fan communauté na ende mtozo sala tuke bako mana mwa vie bien. Mais mabela bango zo zala nini bazo ko beta ba concert ko la tembe. Ya tembe. Concert à tembe na ndenge nini Maître Bayina? Pour expliquer pour comprendre avec le 28 février 2020, na BERCY de Paris, on a fait la ville dans la langue anglaise, qui n'est pas pour le côté conseil, par rapport à la citation de la mission de la RDC Congo, bilan de vos ans, la éducation de Béni, un jour Congo, pas de comprendre que vous autres vivre vraiment. Donc, au long qui n'ont qu'à Angleterre, Maître Bayina, au long n'ont qu'à Angleterre, ok, France pour que on empêche concert à FALLY IPUPA na BERCY. Mais on a la liberté, on va dire la terre de la main chimée en 2013. La Kendara va héritier. La Kendara, pour défendre la neuromustique et pétaté. Disons, il faut pas dénoncer. En politique. En politique, mais comment on va commisser la biso? Donc, la raison est en dans politique, mais on commisser ça, ministre, parlementaire, président, on commisser.
mais pas soigner sur les 80 millions de personnes qui vont souffrir au Congo, au niveau de nos cités. Alors, je te dis la vérité au nom de Dieu. Les Alinga, ils mettent très fort le chinois international. Moi, je bête Ambago. Si vous avez Ambago, je bête aux Alinga. Ambago, le pays Mokili Mobimba. Alors, j'ai le monde conseil de la France. Il faut qu'il y ait un défendre le roi Mouanana. Et il y a la Belgique, il faut la Kenya. Dans la Kenya qui est pourquoi on a un Belgique? On a un Belgique. Eza obeta te eza nini parce que to monaki asalaki plein maître Bayina asalaki plein batu bakota ki vraiment babi concert eleka ki toro makasi et yo siko zoloba keza ko beta te na sens ne ba ko sala bino mingi ya bona na ba SNC la bino wana te ba ko sala bino mingi concert wana na edisio ezaki vite ba te bele ba koti na mona ba tiko fele. Et puis, conseil, mon babal, Mickey, la balle, Mickey. Voilà. Dis moi, le conseil, papa, le matin, n'a pas qu'une question. Bon, là, le conseil, on s'est dit que oui, parce que là, c'est Nicolo. Mais on a le conseil, la balle, Mickey. Là, on a 17 ans, 16 ans, 22 ans, 25 ans. Dans le Mickey, Mickey. Oh, bah, il y a une tête, si tu as soif, tout est posé dans la Congo. Mais puis, on va te dire, dans mon boca, donc, il y a la musique, on a le soutien. Donc, on a et puis, pour l'information, on a en France. Bakangaki en France. Oui, Bakangaki le 28, on a fait 22h30. Avec aussi Kangaï, le 29, 22h30, on a fait 54 heures du temps dans l'année. On a gardé vie. Et puis, la minute, on a dit que la réguler, Congolais, on a songe, on a réguler, on a réguler. Biso nyonso bakangaki sur bimi na moment la kanganga na Angleterre mais bakanganga na France parce que tout va bimi ba refila ta mutu mokote ba ko sabino te concert la vite et tout tali mo na ngwa de concert au moment là il mal à l'aise pour avoir concert au moment ndele mboka de sotumbama avant concert au moment de ba beta ba fan nae avant concert au moment ndele ba bunga ba kamyo batu faut beta concert au bien Maître Bayina si c'était Mundele la musique. Là, on a besoin d'informations. Ouais. Si vous avez une musicien, vous avez une mondele. On a mon qui va mettre la fan là. Je te dis la vérité. À vos côtés, on a un concert à vie. On a un limite à l'embêter pour vous les alibanda. On a un fan à l'embêter. On a un peu de beaucoup. Mais le roi va congolais, le roi français, quelques Congolais ont toujours des états de comprendre des choses. À mettre une info musique. Mais bakotaki parce que basombaki déjà ba billet na bango. Donc fallait ka bakota concert wana. Maman nanga, moi c'est la billet. Ouais. Par exemple, pour que le mois prochain, la côte à concert, c'est la billet de l'eau. Ceux qui concert les temps sur avril. C'est la zone qui ne place pas le de tous les alliés. Je te dis la vérité, on tourne la zone. Pour le regard au Koufa, on a au Bouka, on a des dégâts. Moi, j'étais le gars qui dit que moi, je suis en hauteur. Il y a un moment, la Tanganyika, on a trouvé tout. On a souvent comme il est 29. Et là, il est 21, c'est pour rectifier au lobby. Et là, il est 21 mars, c'est déjà le 29 mars. Le 29 mars, oui. La Bristol Academy, la Otu. Déjà, samedi passé, les gens ont visité ça là-haut. Et puis, les gens ont la police à Mokoyo. La côte ici pleine à Fundi. Dans le monde, à Fundi. Dans le monde, on va Congolais à Fundi. Concert, on a FALLY. Nous avons confirmé le 29 mars 2020 et ils ont raté. Ils ont annulé. Maître Bayina, ils ont annulé. S'il vous plaît, Maître Bayina, Nabaksa. Maître Bayina, pardon, Nabaksa Mutuna Kana, on a posé au lobby que concert y a fallu et a annulé. Donc, tout le baquet bino ban à Londres, bino bosali que, bosali fallu, hein, biloko ya se à Maï. Biso ban à Londres, mto sali magama, biso sali magama sa Maï, biso sali magama vis-à-vis. Vis-à-vis lobini. Aujourd'hui, on a dit que la salle, on va mettre Bayina,
bamatone kimbangu ozomona ba kito ozomona ba petit nanga otoloka bana ba ngate tongo etana ba les blancs ba trésor ba petit gilet bazomona biso nde to sala ngo ko ba sobele be mission awa to zolo bage to ko côté conseil wala kito ko cancelango ba ko anilango to sali to ba kite sala ni bongo et puis pour l'information la solo là non ko la FALLY IPUPA je na Albert Kandol la solo là ina ndo bina divie batela mwana na bino po tereza biente mama boko aga londe na sangwa oda zone rouge eza zone rouge eza maître Bayina olobi Londres eza zone rouge fallait autaki obeta na Bercy kuna na Paris pourquoi pas botika ye abeta pe parce que eza première fois na ye abeta na Londres pourquoi pas botiki ye abeta aza mwana mboka quand même. Oui, maman, le bilan m'a dit mais la réalité de la Congo, Mboka o bazo boma bat. Mboka o bazo violer ba maman. 12 millions de morts. 4 millions 500 francs violés. 4 millions francs de riz. 95% la Congolais la salle raté. Souffrance. Bana batanga batata ba maman la la banda. On a 7 ans, il y a 8 ans, 9 ans. Azotambusa bilo na banzela. Bana na maternité. Maman boti mwana na ye. Pas $50, bozina mama mwana kokangela kata hôpital. Mama, nous sommes au monde on besoin bilongo ya mike. Bolinga bokele bobina. Bon ça c'est musique en na mboka Congo. Et contribuer ni salini la population. Bon ça musicien ya tonga hôpital. Bon ça musicien ya tonga école. Ba mona ba ngoka ko sa ba vantana bilamba la mitu ka ndako. Mama nanga. Biso za compléter question na lecture vie na moi. On comprend les gars ba la photo ba za compléter la musicien. On la minute oyo na la na ndako so ba bi na teka ngo na rote ngata ba 2 millions. Bilamba na ngo na rote ta bilamba ba la ta so ba 20 000. On comprend. Tu la complète ma moto. To lingine biso na ba ko conseiller ça là. Mais bango ba vivaka na musique bo monte que ton bozo télémer la musique bozo sala bango pe bien te ba revivre comment parce que baza pe na basi baza na bana maman lobi bien mais le va répondre pas dans son moza sage c'est qui va toi boy na ba musique na Belgique na France na Angleterre na monde a combien de pays au moins plus de 366 pays dans le monde. Je ne dois pas une montagne dans 3 pays, 4 pays. Ma pays nous sont qui ne bêtent na yo. Bêtent na yo, pas va boyer, va boyer. Si on a dit la langage, va bani. Attends, ok, on bête à la porte, peut-être que ça déjà bien. Et bien, ça va bien pour la bête de musique. Maman, biso y est ça histoire na biso. Un jour, on va l'appeler maître Bayina. Ah, tu veux une direction à mon bal à l'Angleterre. Mais, Miss Naye. Abana otala ka Congo na ye quelque chose azalaki kuna akoma British mais abana otala ka mabela mboka na ye il s'appelle Maître Bayina très fort de judo international mama osala bilo omoko tolingi yo nanga na ba FALLY na ba kofi ba nyonso tozala biso nyonso bien la vie comment un grand pays 80 millions d'habitants mumuna bato ba sepela kaka tam susu 1 million hein. Attends, certains millions de personnes vont souffrir. Et puis, on est bazar. Et là, on est chef de la Canam. Mais FALLY a yembela kaeta. FALLY a tikala ko yembela Kabila te. Bo pesa ye chance abeta concert na ye. Oui, boyebi ka yembela ki ete. Mais bon tika beta musique. Nandimi ka yembela ki ete. On a lobi ha. Ata yembela ki ete. Taba ndeko babike. Awa ambago musique beta te. Zela nanu ti mukolo to fanda. Esika moko to sololi.
topesi bino so privilège mobete siko esika moko yango bokovanda quand esika moko yango bokovanda quand parce que 10 ans déjà yango oyo depuis bolinga asu te ke baconcert bakongolais baya obeta kuna na poto 10 ans déjà siko bokovanda mokolo nini mpona boautorize bango bopermettre bango babanda bazongela kobeta baconcert na bango olobi bien mama bango mona kuna baministère yango bayokanaka te koyokana ya bamusicien te est ce que eza na rapport nini na kopekisa bango baya obeta na poto koyokana ya bamusicien te entre bango na bango eza rapport nini ke bino bakombatant bopekisa bango baya obeta kuna na poto parce que olobi ke bango na bango kutu déjà bayokana te na France nalobeli yango mpona kolakisa ke soki balingi tosolola na bango basanga na bango nyonso toluka terrain d'attente tosolola na bango soki bino bango baya bango nyonso oyoka kuna nakoya na ye te toyokanaka te nakoya na ye te toyokanaka te elingi elakisa ke bango na bango bayokanaka te mais mpona koloba lobie oma biso tolingi distraction te omoni yango molenga lelo ofungwa ocomprendre ocomprendre nasolela motu moko amema afongoli biso bamutu oyebaa te nazoprendre oyo moko mboka nyonso soki badépi population batiaka musique batiaka na masanga batiaka na basi tala lelo mboka na bino mamuna lobi banganda partout makelele partout musique mais bato nyonso wana kaka omoni batondaka banganda wana so otali bie bato banyoko ezali biso bato poto totindela bango bambongo biso lo na poto awa baselende biso tokoma kokalkule na bafamille na bacamarade na bacousin na baneve kombuka ya stable te epuis batieli bino babraliment bainibra partout okaa bato bambelaka masanga bazala retard na kotala mama mboka lelo na mboka lopa ozali yo bino teke bana bapiese 14 ans bakomosaki ndumba apres bino soki bomona ndenge wana me bozala toujours intéressé na musique eza système batiela bino po badisturbe bino so biso oko toyebi makambo wana yango omoni tolingi kutu te makambo distraction bakonza oyo baza lelo na congo bazongi ba 200 millions ba 15 millions Maître Bayina toza na affaire à FALLY toza non affaire à FALLY s'il vous plaît bino kuna à Londres bozo reprocher FALLY na nini non on a comprendre on a posé ba question on de répondre ngai pour répondre dans 10 minutes la monnaie on convaincu que mais bato ba ngai na non toza na besoin de ba abonné na biso balandi ya Congo Sengo télévision bango nde bazala convaincu par rapport ya comportement na bino ndenge bolingi concert ebeta te nde bolingi FALLY abeta te yango toza na besoin ya précision yo ndo pesa biso yango tobengi yo totuni bino na Londres kuna bozo reprocher FALLY na nini biso tozo reprocher bango tolingi nanu badenonse makambo mabe ezoleka na Congo epuis balongola bato na distraction parapama toza ntina obina te biso na besoin mboka ebonga biso nyonso na bango un jour to se retrouver ezali te ke ndako na bino mama na tino question ndako na bino lelo so boza na matanga bavoisin na bino bazosala fete monaka nde bozwa bavoisin wana lelo na kongo bato na babeni kuna bazoboma bango apres biso kotode obina c'est ça yango tolingi bango misiki wana te tolingi nanu tine kota na kati ya mboka bongo nsima tobina na moma oyo ezali bien te pepe azosufri pepe azokufa lelo tala un petit comme Rwanda bakomi kokoyiba na kati ya Congo babongi mboka na bango na mboka Congo biso mongo tokosufri baraison yango na yaka koyebisa yo pour le moment toza besoin misiki te toza na besoin Congo bonga c'est ça. Merci Maître Bayina. Message nini opesa na ba musicien congolais nyonso. Merci maman, message na opesa na ba musicien congolais. Baza ba ndeko na biso toyebani.
bango nyonso wana bayebinga nga mpe nayebi bango mais lelo nakoyebisa bango kaka musicien ezali te kaka oyo mbaga bolingo oyo mbaga bétise musicien mpe il faut dénoncer oza mpe na droit olobaki chef de l'état gouvernement mboka botala ta bana bofele bazolala libanda botala ta bafanderi botala ta bato baza na problème ya liboma ete amuka liboma bapesa bango esika bafandaka aofanda na ndako batongeli bango azolaka mpe bien bazokite na biso balala na libanda balia biloko na bafulu ese vous trouvez ça vraiment normal ozomona ndeko moko oyebaki te mosu na quartier na bino okomomona ye po abeli motu akoma okelolia na fulu mama tuna nyonso ezalaka te moto ya liboma azali bien bazokipe bango bazoli bango bato bakipaka bango me tala ya kongo bato balobi no mama eza makasi ta ozali oza journaliste me okofanda okoloba no nasololi quand même na motu oyo afin raisonne bandeko ya Congo Sika TV Congo Esengo TV na biso bamusicien badenonce nyonso ya mabe oyo ezaleka na mboka epuis balongwa nao na babusobo basalaka ya kolakisaka babilamba kolakisa bandako kolakisa bakar so totangi définition musique eza bongo te musique ezali art eza na kolakisa te omoni mwana lobango mabelebele eza te mwana mwana alobi no comprendre moni mwana mwana alobi no comprendre biso toboyi musique tolingi distraction te tolingi kuzoba te epuis banda toesopa musique na Londres depuis 2005 ti lelo 15 ans musique ebetaka te bana na biso oyo bana na bino nyonso toza na bango na moma oyo baokende baklasse baokende na bisala baokende baformation mais Londres eza différent par rapport na bafrance na Belgique so okei na Belgique na France ta bamisie baokota kuna tala ndenge babotisi bana bato tala ndenge bazwi mikanda bakimi na bana wana omona misie congolais aza na mwasi moko na ndako kaka yo na mwasi na ye eza rare oyoka basi kote na Londres na France na Belgique na États-Unis mokili moma wa bamisie ndeni donc okoyebisa yango wana badenose na mama babeleka na mboka bosima tokofanda tosololi bandeko na biso na problème na bango te biso nde tolingi distraction te c'est ça. Ok, merci beaucoup Maître Bayina. En tout cas, ba musicien Congo, boyoki bino mondenge, Maître Bayina lobi bo sangana, beaucoup tanana ba combattant pour que botia nyonso na se. Donc Maître Bayina, obunda bunda ba kombe belé, mais il paraît que ba combat déjà kufa na London. Ba combat nini? Ba combat ya compétition na biso ba sportif to ba combat ya ndenge zolo. Ya compétition na binot parce que oza maître obunda bunda donc ba combat mama nga bunda kana mindele tamso ze bateko solo la. Et na mindele mais c'est comme si il paraît que ba combat ngo déjà kufa na London. Nini kufa? Ba combat. Ba combattant to ba maître. Na oya ba maître na ya ba combattant. Nyonso mbale. Mama tilo na centre naka ce qui joue à compétition écouter na na kena bundit et puis tu vas bana to former na mboko et tangi ba shidoka ba to coller mais tilo se compétition kutani na la bunda na to bunda kala ba 2014 na bunda na 2014 eza kala to komi déjà 2020 yo bio bundi kala te na 2014 après combien d'années on va les sportifs mon ce soir ouais abundi na 2010 dans ce tilo bena abundi le sauté obundi la liga mteka ko bundi na 2014 ozo na 2015 non en plus fait de colis to ko ndeko préféré to bimisa bana na biso bango be bazo relève bon to za athlète to centre na to former bana et puis na za mto pe susu na pesa ba mama ba papa fitness on va dans poids likolo après ça l'entraînement pesa bazo kitsa ba poids de la salle à modèle la communauté congolaise et puis la première bateau ba kanyo sur ma belle la théo ndo kwa kufia wa na ye ba toujours les premiers qui ont soutenir famille on va le trouver dans ça là
Ok, merci beaucoup Maître Bayina. To sepeli makasi vraiment na ndenge o accordé biso interview oyo. Merci maman musala malamu. Yo moko okotala ba commentaire o ba doit okoma ba website o bela ke oui. Aussi mutu quand même alobi ba makambo za très important. Alors mboka na biso tena besoin ya changement, tena besoin mutu nyonso za bien na vie. To lingi te ke moi coupa ba dumo bazo mona bien. Majorité va devoir souffrir. Non, tout le monde c'est ça. Ok, merci beaucoup Maître Bayina. Merci vraiment. Merci Nabino Nyonso Balandi ya Congo Esengo Télévision. Nandenge bopesa kabiso confiance pe fidélité ya kozala toujours branché na Congo Esengo TV pour na kozwa ba nouvelle. Et je dis comme ça un grand merci na Pichu Monsia mon réalisateur Azaki na sima caméra. Hein? Oazola bino bilili toujours ya kitoko na Congo Esengo Télévision. Merci na yo Pichu Monsia hein Hercule Bamvoatu. Bamvoatu babi alata makasi elambe yebi en tout cas Hercule Bamvoatu depuis London City. Merci na yo et mbote lisusu na babi salon Edo na Manchester babi salweza moko na Manchester salon Edo. Merci na ye, merci na Dodo Pongo Aigle na Manchester. Hortense Nikita mwasi ya pembe merci na yo pe merci lisusu na Jenny Lema Aquarium Mamboka. Et na pesi sou merci na bino nyonso balandi ya Congo Esengo Télévision. En tout cas, bo s'abonner ebele bokozala jamais déçu borobanda kozwa ba information ya solo ngana bino tomona ni mikolo ezali koya na nouveau numéro ya ba émission na biso awa na Congo Esengo Télévision. Bye. Vous êtes trop amoureux du pays. Congo Esengo TV. Vous satisfaire, c'est notre devoir. Être satisfait, c'est votre droit. Abonnez-vous sur notre chaîne Congo Esengo TV.